Mbote na bandeko mesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision les solo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de Foupertal moto toujours nakati ya batu ndenge to mesana kaka kopesa ba sango bolandaki bandeko na biso dynamique de l'opposition nakati na Kinshasa esika oyo bakutanaki na Seni monaki Cornelie Naanga ndenge alobaki o esengeli makambuye aloba mpe bomonaki bandeko na biso ya dynamique de l'opposition kuna na mboka na Belgique précisément na Bruxelles basanganaki pona kosala front moko ya makasi toute l'opposition bazalaki ensemble toute tendance ya ba parti politique. Alors bandeko nanga ba congolais pe ba congolaise na moment oyo biso tozali suna problème te ke tobeta na makofi biso na biso ba congolais pe ba congolaise tozali na tangu oyo tous les congolais mwana mboka nyonso tu abele mami to sangana liboke moko po to foutre Monsieur Joseph Kabila dehors pambate soki tozali na bopanzani esika oyo tokokende moto na moto nzela dispersé nazali ko interpeller Monsieur Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba pambate yazali moko na bakambi ya apareko azali moko na kati na resistance oyo pe azali ko kamba lingomba Monsieur Honoré Ngwanda nazali ko interpeller pe nazali ko benga yo ozali kulutu ya baleki ozali papa ya bana tangu oyo yo ozali na opposition ba opposant yo surtout pe bazali na opposition lokola ndenge yo ozali mais esika ba opposant politique bazali kosanga na mboka Belgique na France na États-Unis yo ozali komona na te opposition na yo ozali kosala na ba YouTube opposition na yo ozali kosala na ko dénoncer na yebite Monsieur Honoré Ngwanda olingi ozala journaliste to chroniqueur ou bien ozali leader Monsieur Honoré Ngwanda na pasi ya ba congolais nyonso tout ozali ko bondela yo bima esika ozali sangana na opposition opesa na ba idée étant que un belligérant opesa ba idée na ba opposant oyo bazali baleki na yo oyo pe bazali ba kulutu na yo bosangana l'union fait la force mais kulutu na biso papa na biso Honoré Ngwanda tozali ko luka yo to yebite to kozwa yo na mboka nini na kati na internet nde to kozwa yo to lingi to mona yo osangana na ba opposant nyonso tu na moment oyo papa Honoré Ngwanda tika distraction ya kotangela biso mutu boye pour le moment tolingi tozala ke non ozali résistant ozali opposant tozala biso surtout lisanga et que totia mayele na biso ba option na biso surtout pour te foutre Monsieur Joseph Kabila dehors parce que cette fois-ci cette année 2016 tolingi libération ya peuple congolais. Alors papa Honoré Ngwanda nazali ko bondela yo nazali ko lela mai na misu bimana mokili bimana mai bimana mokili yaka kokuta na bandeko na ba leader bosala front moko ya makasi mais soki ozali kokuta na ba leader politique te yo ozali kaka na nzela ba internet ozali kaka na nzela ba YouTube papa nanga Honoré Ngwanda kaka kobanda ko dénoncer oyo te mais tokosuka wapi tandis que opposition esangani message nanga ya poko malelo nazali kaka ko s'adresser na papa Honoré Ngwanda abima peuple elingi yo peuple eyebi musala oyo zali ko sala sangana na opposition pour Monsieur Joseph Kabila to foutre dehors. Alors papa nanga Monsieur Honoré Ngwanda zwa message o nazali ko pesa yo et tout on a kati na motema tika banzela ba internet tika banzela ba YouTube ya ko dénonçaka si to lembi makambwana mais to lingi yo omona na miso ya bato osala pe ba conférence ya minene ndenge to sali komona ba opposant nyonso na mboka Belgique to France na Canada États-Unis
partout baza ko sala ba conférence pour na ko solo na ba congolais ko tia ba mécanisme ya makasi pour na ko ebake ko foutre monsieur Joseph Kabila dehors cette année 2016 ezala année ya libération. Ezalaki maloba ya DSV Diana sur le foot de Wuppertal pour na kosenga bosangani na ba congolais na opposant surtout pas question ba critique pas question oyote mais bit na monsieur Zali monsieur Joseph Kabila akende. Ezalaki toujours ya bino bobo meseno DSV Diana sur le foot de Wuppertal moto toujours na kati ya bato nde na tiki bino bye bye.